Capage TV. Capage TV. Mama, bela ba kema bala moko akolela nani moka luka kiango. Akoma otala kwa mbwa bungi nzela. Oyeba. Capage TV. So bafanda mingi na lupango sima. Jamais pesa ngumba ine nzoto. Ata totoni to luka kote nini? Ko ba boeto wala. Na zo biso chema. Soko yebite. Capage TV. Mabala na biso ba congolais comme le mabala ba sapata ba chinois. To mona ngo sika ko banga te mbula mukeka pa semele longwa yango moko. Capage TV. Oye otiki rien oki melo zengi na sola masanga. Ba tuna o ba masa ba mesa kinga. Pesa mbonga mangonze ezate. Mais mutandenge ninyo. O mibala ntela mibali. Ba ko ba masa ba mesa. Yo bala o mekande ko bala. Capage TV. Mobile moi ça me la masanga to yebi. Tango linga ko kosa ke na tiki masanga. Banda kota boti bana misa to biki ko kimanga te. Mobile ko makoyele ba sola masanga ndire ba ninga na bara Congo la kota ngo pa na ya ko tikele pe na. Et puis là la longi pa masika. Le quoi climatisé. Ouah. On est à pamba yo kana bro. Moi ça zoto na gaz. Moi ça lango na tonga zola mkabungili papa. Ni papa nangeza moi ça bungili papa. Kuita mobile na et pêche dose. Capage TV. Taba musicien nzela. Oba bebse so bana basi na ko tchaka zemia ba projet. Na ko betaka na orchestre, tie kufi ya juste zemia ta lever des rideaux ba betati. Moni berer na bino. Capage TV. Na bagi ni muto so sala musala ki boy na poto bi pepanya poto. Ale ki penda directeur a compagnie na Kisasa. Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro ne sera pas général-major Naza. Voilà, merci. Capage TV. Capage Télévision, merci na abonné nyo soit à la Rabie sonana na Congo et na Capage Télévision. Les deux émissions sous compte so kota lango 2020 nzamba pesi so pema ya bon mo to so pema. To bandaki na pasteur John kaka na ne o mebesploit eza ebele. Na baki pasteur tika na ko expliquera bato koya ponza be mo sa mettre à temps per circonstance akoya kaka. To expliquer bino makambo nyonso ele kana pas mindele te mais akoya kaka. Bino mo sa ka bocha na se eza la manual eza la pasta. Makambo eza kitoko bo continuer ko s'abonner bo continuer ko soutenir pasteur John Akoya mais bon insista ki kaka sinti o pasteur atako ya sikote maison célébration matin na ezalaka po semaine bozui manka pasteur yeyo babi atako ya kuna te mais bon mona ko kaka po e consoler ba mo mkeme toko ya kaka fait force tozana pour bino merci ba joyeux Noël les cas qui bien bonne année les cas qui bien en tout cas pasteur bonne santé et puis maham Te santé côté na calme mère vraiment 5 sur 5 base. Vraiment, tout est normal. Bonne année en Goyo. Tous ont fêté surtout très bien. Zamba Pamboula. Vraiment, mais ça va. À part ça, Kitoko. Kitoko, tu as dit émission de Souki Sakina Yoana, le musicien, l'icolo est vide. C'est quand tu as la pasta expliquer. Musique à Congo, il y a mon anglais. Pour la musique, pour comprendre, pour sagesse, tu as besoin de la musique à Congo. Tu as une façon de ba mabe na biso tozalaka toninga kotambola na mokilo kwa nzela ba fourmi or fourmi simezaka munene bazaka na nzema balekaka ato sopima ya moto moko aziki ore batika balingaka ozongela nzela wana or contour pe salaka il faut ça na vie na lobi mais pourquoi nga moko selonga na pesi bango nde idée pour na fanda ki na beti calcul on depuis ba lombo nyoso bakufa ba oya suka uto kufa papa Lutumba mais na moni
likolo banzemba makala na ba jeune lelo baso beta ngoti ba ko beta ngolo ba nostalgie ndeto ba kala ba kosa kosa so ikosa kosa oh na ba kosa kosa ngo pe ba kosa kosa ba changa mina ba bar moko bebe kala moko boye na no mona mina ba la crèche na victoire wapi na sema bisana le kama kala donc ba beta nsema mikolo mais lelo yo tous les jeunes azaka na posa abeta musique lokwa baninga sur tel lelo ba musique ya ba jeune ko banda ba wengena ba victoire ba unsote même tala kaka comme plein ba kima ba longwa pa wera ba sala bango baza ba longwa pa ya mopa ba kepra baza sikoyo comment bino nyoso bozo kanga makana place combien embouteillage bozo mi pesa na ba faute pamba ngana biko yembe fesa moka kanganga moka fenanga muta frene na yote tala likolo vi on a tuni est-ce que ba musique ya kaleba papa Luambo ya ba onani ya biso ba grand calé est-ce que ba bandaka musique na acha ba 40 ba bimasu ka pembe so ba bandaka ngona bomwana comment bino pe bozana ko yemba na dombo ko banda te boko taper na système mikolo po nyo se ko tsaka mbo nyo se zaka plein ba beta ba surtout ba Olympia na bino na ba Zenith soki ba benga ndeni siko comment bino nyo so bokangami na coin botiki likolo vide ba grand calé bazate bo wele la o tomando yemba te po bango ba tsaka biso kali bango nyo so ba longwe musique ya mikolo ba yemba peka bolingo ya bana mbike peka bolingo siko bino bokangami na place boza su na place ko bimela tape ba ko ba ninga ba bima ba ina biso so ba ina yo na nani mutakanga ote bo luka bo sanga na 4 5 6 oyemba bia yaka guitariste yaka to ça ba jeune mais to ça la système ya ba franco menatin ya 2020 orchestre ko bima bo tala tous les ba mikolo ba Rolando orchestre na bina tabo yembi mabe loka bo koti na konta mikolo bo za suivi na place mesa na tie simbeti kala libela ba ebité car ba musicien ba ko fanda ko tonga ba to bima kala yekuta imbaka mabe ngana imbaka koleka et puis que mal mopeke za malamu na wese so akeso ko na douche yo ka ba kunga na sa douche ko boka mai on a ba premier na ba deuxième on draso mata montagne tango siso sikola bimi ata le verre de matanga ba beta kate so atal muninga yembi nzembo na yete maso critiquer ngo ayemba ki place o mabe faka yemba nde boye amataki mingi na premier faka yemba ngona alto nzembo ya yote mutu mzuza yembi ba kumisi mais yake pesa ngo faute tala ba musicien nzela oba bebse so bana basi na ko chaka zemia ba projet na ko beta kana orchestre tie kufi ya zemia ata lever de rideau ba beta ti moni berer na bino wana sali tondo to check bona pasta émission on a salaki awa beta kinzika na poto likambu ya batu ya poto babaki retourna pasta ebiso toza na poto toza pe ba umbute to sala ra poto tindela bato akin bakendaka nango ba ambiance basala nango ba biloko makasi o biso tozo perdre batala biso la poto na malili to bimaka to sala la bango pourquoi te pasteur akolende ça pe bato akin po biso bata poto toza mite ya mabete te na lobango na fo comprendre ki yango mabete comprendre ki vraiment mabe ya so ba comprendre ki mabete moko pe abenga inga so imususa benga ki pe abenga inga pasa omoni benga na bite boke mabe omoni fo ko koyeba likambo eza ndenge nini na lobaki na niveau ya kolobaki place au bino boza eza na avantage ko leka place oyo ba misusu baza na lobaki na ndenge ya keke o to mona ko bango ba umbu te eza ba comprendre nga très bien na lobaki boy muto zo sala musala boy na poto aleki muto zo la ta cravate na kisasa na salaire peut-être so comprendre nga très bien na baki ni muto zo sala musala ki boy na poto bi pepanya poto aleki penda directeur a compagnie na kisasa na peut-être so comprendre nga très bien yango so baki tangu da ki boy ya kuna eza na avantage ce qui fait kuna bana moi clair que le cas $20 bo mona rapamba kuna bebisa na crédit téléphone o boka na carte téléphone ngingo eko po benga mutu or $20 so ko tindi ko toyo obimisi de kaza secret o créer anniversaire moko salema te na famille ba voisin ba yeba zuma moko ba kumisi pele chebino ke ape bandima te bato ba kondima bandima te famille benda na kai katana kate famille oui ndima kuto piaka ba ina yo menzamba pambola yo po yebana mais moderne zolo bape il faut comprendre maman na lobite ke ba ida bango ler nyonso bato Afrique pe ba koma ba goigo ite likolo bazana bandeko na poto po bato Afrique bazagari moko tazana ndeko na poto maman akanga maboko muto azo sala na poto ye moko bimaka kaka dimanche pour na repos lundi samedi copie oya fandi akanga maboko mwadi kamkena baba nazana yana ngana poto do alukaka makambo soki yindi patamba na komba bayaya musala bango wana azo tali to ina yana poto azo kama kama minena kana yana poto ba benga ko bango mkanga na ko salo tenga sa yana Paris karate na rejoindre na katina ba 2000 na kuna
ba jeune bango yango wana nde ba tie ba si litoy na soka zo tia ma si litoy ma sia boy kana na misu na che crédit ajuka bengi numéro ni 0033 0032 otoma sa mo pende o numéro libanda a che mail libre ya ebite kazana mutu ya ne ko boni bien ya boni ko makambe zo umela boy te petit na ngai ngamoko na yebi ngamoko na yebi ya ko benga ete ya mbongo asengaki ya kotinda na mois prochain yetanga okata kuona masoka yoke boy ya ko benge ma que petit karatenga na sokendia uzobuka na ngapamba so linginga yo yebia combien de basi ba koleli ba mama difficulté soki eze ko isaka ba makambo ebele ya malamu yango moni période toza so moni mutu akangi mutema tia bimi na système oyo nzamba zana yi mama ebele ba céder likola passe ya vie ba komi bisala sala on a vu ko perdre d'espoir te so lingo lenga te kaka ke ekeba ko yana nganza mena signa ordonnance ba pierre na bioma na lekati na kufa te base kengela contrôle na mona mama na accident grave chauffeur abiki ba biaza na kisi po kengela accident isuka akimi changa libende ba victime bazali na sima likoka asaki ava kufa kwingbu bokebi no tu eloko tu so zana ngo contrôle tu suka o réussir mama na je bisa yo kolenga ka affrontation te so malika mkolenga te na mona mbwa méchant mutu penda temeli mbwa pena méchant mbwa tel tabi ekeba na so me mutu ndenga temelinga so na sakani pe ko inda mbwa ko mokangela musika yo ka kolombo zana chance ya soka mabite ngane na timbelelié ngana mtu na pia mukongo ta songa na lokolo te ngana tala rande inda boy on se comprend vie faut affronter bato ebele ba réussir na vie avec maloba kaka ça projet pe simbi c'est le calcul la lobaki affronter la vie na miso très bien nanga bato challenger moi so bali mobala piaka ke ba ko zela katenga te nazoya chaka de ame fufu chama ebele fufu on dirait ma ya ko fina makola mwana ekitaka na moto tie comme na dégradé kolo après tant faut ekolo ya isali on comprend nazo ba schéma moi c'est malonga atuna ko mobali te ke o ezandeni te bozo vivre na ki challenge mama ngana ke ezo simba zo comprendre pampa na poka pe ko ya na pe so conseil au moni place inyo eza bon moko so ke eza et puis aka mapamboli quelque soit batu bakantira po bonga e bandaka nanu za na marchandise munene bongo tena balabala oteki te ko bonge utaka na mutu okozala na fond ya $10,000 obandi koteka obongi te pokwei okoske ba freiner yo mbangu na mulongi église ba délivrer mutu msako bandaka na $10 de chabo pankeba na betani pe mata calcule bandi gauche droite 4 base en plus biso belé na fit toza na avantage ko bonga par rapport à batapoto mais toza ngande fort de départ en plus toza ba fort de départ ya pété to tchola yango ne comme ça te belé pe minene na mona mtu moko sesa mama na boutique bandaka na de chimbo ki a paquet ateka akei et li kokoto def sa cigarette ite comment mon idée paquet au fumer na tche de paquet ngo de fa de tige ata to coopérer notre sera mon mboka moko tande ba kwesa baninga na sako seka nazo ba no frère na lobaka chaque fois soko zo sale lo côté kaba no 500 francs kaba 1000 francs soko bandika côté ka boutique mabaka ba sous ça 200 soko kabi soko kabi bénéfice abo ya bombo on a jeb ça yo tia principe ya robonga na vie ko taka na mama soko bandi copie na vie tia ngo kenge finga mase kama bengo likokoto lobi soki simbi ko sepela bien ezala ko la tata na mwana bakuta na zamba ba lembi ko la nzala bangba kufa bakundi bitabe moko ba pesa mwana liango bibembe kuta mbe na zamba mwana kanga mutema na baluki kimbi na zu force na chona lipeka bongo na bandi no mbangu timboka ato finga tata lokoso na dundi pona za courage ko mema oyo zoba mbangu nanga na mbangu neko kani yoko ko mema ngaso na pesa bitaboli ngana ko kufa ko kende wapi schéma ya vie nde belé ba yebité nazo pesa ba périmètre yango moni mukilo yo 2019 ango kalate zo sila tozo ba chaque fois nini omoni batu ba na poto mama baloko ta mbongo te nazo ba ko chaque fois et puis modèle a kende la poto akanisela ngo ndenga kanisela kana misuta va kende tango ba koma ba mona filme mutakam nazaro beta copie nanga ya $100 na kisasa saka pete na ko mona $10,000 nde makambo yo okoyeba ona sepsa yo ndeko kuna ba mona ka challenge na chaka ni mkona nini musala poto so abeti sifete bakata kate donc au mona pendeke muto zo sala o senti mundele mama mundela comme ça ka mutu robot ya petete te bendia so exagère wa kututika mama te ya wati yo mona muto zo sala mazo kendo konda ko zo kufa
oya saka te tala santé mosali tala kobela kopesa kambote na tongo na ke musala mabatu ko ke malambo ukoyeba mundo ke matanga ake musala ko soke ne bembe ko tala bembe na ke me musala etonga kolela na ke kemba pali bana tala mboko yo ozo mona bazo benga registre d'appel musala na tongo batu bazo ndima lokwa bata prison mama à présent kota nani présent boni ko ndima kolela woke sa musala futa bazo mona bazo kota na ngai tala mboko yo ça no chômeur o vivre na kotambola ko lia na stratégie pour ata santo batama o le ka période mikolo yo mututu na nzela mbote o zalaka wa na poka kindi na si sa match ko teso kure kata na kipona moni sola biloko tango le kanga na mona ko na sachet c'est na beko suka kola o kolamba na tielo ta 16h kati kana o yate ba bilo bela ka ba 18h moins elle peut match zo banda tango zo ko to benga nga wapi basa kolela po kisasa usako bimio mo mama en tout cas te mama ya pétété na soke na Congo soko mama bona ne o chaque po Congo ngo na sepeli mutu to komi ma fondre na prison si mutu tuna kisasa ko na prison za bongo prison ato loko tibike désolé na tonto na nini na mwana mutazu sili na yemo ko tete ngabu mabita zambimbi kibi adundi sili na na ocha kaleka abatela lobi na eteli kona yo akufa otala pourquoi ndako bazo lingela ebulo ka bakanga mbisi ni mosaka tala batu batemlo ka basa rugby bakanga ne puku changi mito tutani puku alekicha o mboka ya tukanga prison na telema bo mutabimili tutu abitumba te ko luka puku tika boy puku mesi bango pema et puis tala puku ngo ya mwana tala batantukamba webi mama tozo kemba me kisasa za soko kokite na bina zo kamo mama mboka etikali vidi tolinko zonga te moi ma bena biso tozo kose la pays pamba elle mo pe payer ça un avantage mama mboka kisasa c'est ko lukate to zanga na makomi ko lukate ko mutabandu ndo akende bando bazaite o mute kwatera kende o zaite biso toza o koza mutakisanga no zo telengane simbite makolo tiba Congo o koti na kwa na madimbo fani mboka zawa na o créer relation o juma tabano bando lesa o komi faire muta ferme bolingi bo sandenge ba sa binoni zamba kisasa batuna kate yo mo kendo zuma machete no makasi na wakata tramontina nzete na ko ici o sala koni yo o sala mabaya tala Congo mais bino tumanika capitale banda bolanda minda lokumesa kana minda courant pe comme de l'estage 5 jours mulili na fait de ma facture et tout ça se comprendre maman makama mikolo se simbite mboka soke mboka avantage na lobango chaque fois mibale belo otala bango na bana bazole moni mwana zole otala ki mwana santé ko kufa même bango mboka bakendo récupérer santé bongo bozonga e ben nazo comprendre te bana kisasa ba koma mayele lokwa mikolo bana moko na comprendre mama kisasa bana mayele opesa mwana 5 ça que no somba biscuit akoso ka somba biscuit a bombi mwana baluki azotala Paris foot mwana mukia ya 8 azobeta Paris foot choke chimbi na kopecha mama mbongo yo otei mo suke telemi ingénieur à côté de moi na makambo difficulté pays vraiment tala passe mukola ke feti bakabele mbi na mona pena mama iswanga te ona seconde pesa poisi mbimbi ozomona surtout ba mama ozomona zuru ka chasser mama mobali kutu na veste na cravate pour ba boite mobali na veste na cravate na feti ngana monika abona kipete na ketka na ngape makamu na mona kankanga na mona so pe na lobi mabe na keta na feti ce petit besoin que kuta mutu boy ba sosa zolinga na papier mouchoir pas coach na fait na telika ngako na bio alkaida yo yanga bite biso to na alkaida wate bako tama na arme na wese tala lipenda sosa ngumbi na sachet zo ngako na poche na kote na teka ngabiko o passa ngabite bien ndeko yoka ati mponto na juka ba bolo pona meme na petite mine na compagnie na meleki cycle mingi mine sel ngai mena kate monsieur zete ngabika te na bika ya normal mama isalinga vraiment te difficulté te ce qui na ko lieza boy bongo etikali yono baka chafa tika ta ba tu ya poto mona na bongo ba nyama moyen mama mikolo na ko sala tout ko tsa recours ba to ba boko la kambwa mbwa liaka te fo ba luka bino ka Congo belge
bambwa bazokufa na singa ya kolela mama na mieli awa nini ndaku nini mbwa na kimbwa wuwe mbwa meshoko bunga te to kola biso na bana to tambula pa mindele mundele mbwa ne soka zole osantike yekelela mbwa oyo alinga so ande mutu doza na poseka basi fungula ngana so po mutu abombi ngana sa ni po mona nga malamu me mbwa ya piaka so santike mbwa zo kufa na bino tambwa na biso miki ya ko so bino akokufa botalo oyo mbwa oyo yazokende. Blandine, la Kivunda, place de la page générale major à Lata. Ngana Lata na awa. Nyoso bomona na Lata awa. Pembeni ka ya mangembu. Nde na zabo na pesi mangembu mu Congo. Ba nyoso balo ba site la page na lula body na yo, na lula pantalon na yo. Biso to Lata na biso aga na kine. Blandine akenda na poto, atinda biloko na poto, tirkio nini. Ba bomona na image nena os tozo nduka. Boutique Blandine kaka na Kivunda awa. Pembeni ya les quartiers, bato so na Kinshasa. Oko utalope poto oye la musinde ezala mo manka pezala poto totonda nyoso to komona esinte na ndelo mo noir na ngote benga numéro ya Blandine na boutique Blandine o mona penda tala ya boye penda na Lata te bilamba nyoso ezali nyoso oluka bana poto batinga mo boye ekenda boye chez Blandine na Kivunda nyoso ezali eza pesa obunga te ndeti boye église mangembo yango église afa partie pesa za kika avenue elandi so uti mangembo 2 avenues avant Okoma dans les quartiers. Donc on a expliqué que kitoko Kivunda numéro 9 boutique Blandine numéro yango wana. Tout ça peut pas tout autant d'arrêter. Tout ça peut pas tout ça ba problème te ba fi akini, ba fi partout, au type braza, au type poto. Tout ça peut battre. Moko lo ba. Et si tu n'as pas chiné ni master na wana na fête moi à brisque. On ça peut na mbongo mais katikata mbongo. Blandine a solo la donc tala na sali ba 10 ans na boutique. 10 ans na boutique on a Lata na la Kivunda numéro 9 boutique chez Blandine. Na ko sabino te Lata rande bongsa nzoto to ki para biso soute. Lata ye mo so ala habillé. A peso que le loko likolo na se o kangi so la talon noka. Ba si talon ba noka. Lata la boutique ya moko na banda. Ba ko sabino te boutique ya moko na banda. La Kivunda numéro 9 chez Blandine numéro contact ya wana. Nathalie mama souci. Ce qu'on a okoloba nini? Qui ça peut on peut biso pe biso ye ndeko nanga na oloba chaque fois to kanga bien kobota oya bikunde to tikela ba papa ba bota ka biso bozo makamba ko luka ministre ezaka sute bele ba sisi classe misale ezate batu bakanga mina ko kwa embouteillage na yo mususu osoboti bana tami bale misato biko bota ka kale nanu zela okono kota emboutement na vina opambe yana ngana za kuna te mama na zo bisa yo bozaki na mwana moko mibale ko lia passe qui te pe botsa mwana miba kasi difficulté botsa poso banga masa ko kimate biso musu eza so botani ko ko kende te o ngo mwana masa ata mwana jipa mukete ora zemi bio ebi bana ngo pe tellement passe l'équipe bazo koma ko boya bilongi ko boya bilongi ndako mwana zo elongi batali banda. Pourquoi aux occupés bien te ko kabela balabala l'équipe mingi tellement c'est pekana muto kabela ke mingi di banda zo elongi na ye. Pour me causer ces messages à bango ya yo. On laisse moi na mabe batel bande pour moi je en charge le landi bango. Moi je le ba voisin. Poni ba laisse que fufu trop kuna. Yo comment ça moi je le na ye ba ko ni famille yo. O como tu na tala bino. Na segina no ta na bien. Tontona. Ba tu na kache zuka mo ke na mana kinega so ata na pita se wa. Lakini mangwelo ka au moins notre monde ba locataire na mino. Te mwana aloni bango motema kuna bakabele banda bo mwana ako affection na bango te comment ala la na yo maina ka yo nazo bano frère mwana na yo mama bana misusu po ata na bona na komela sika eteni amela sika mobimba na ebite na mbula nini poko bota te kala to bota ma yango chance la ndamo biso ndambo biso nyos to bota ma tambonga zakate ma fo bimno pitani e bani pe quartier mbimba moi 3 camions pim moi sika bibambeye bato ba tondite moi na bota ko bota malonda ni ba uti maternité ba bimiti bazo so bis na re a tout ana ba client mususu na bis moi na bébé uti no hôpital sika
bozo te na DCC to wala la keba wana batunga presse yete moi na jeune modèle boy ah ça na chance comment bino mo pena bolo en tout cas maman na so vrai nande mwana mboka e baby te zandema biso nde to baby si makambu maman na so bano chaque fois envoûtement to kosela makambulere nyos envoûtement azana masumu na ya kanga biso na biso moko to luka kanga biso na lo bano clair na lo ba chaque fois est-ce que aveugle lokola mona te banda kola tilo nde asanga biyoma Jamais. a ça peine biyoma na mais aveugle n'entends ça comprendre berer na biso eza boy maman il faut que yeba place ni toza maman na koko sa jardin na chaki zemi ya mauvais mabacha ngaze mwana botami so moni clair nga mona mwana te na ko bakisa deuxième troisième te na lo ba no frère maman potoko sa bakoli na mwana na ye na Jean bazakoli na mwana na ye ya ka shoko maman yoko boma moninga na sala mwana so ndima te ko maman nango papa nanga combien de maman na so biso frère mwana na ta mo mbali équipé ya vol excepté bandiko musuba c'est lui en charge okole sa mwana mabe mais soka saka pana makolo na yo akokola na ndenge musu par rapport au prêter pa bandeko baso bokolela oye osaka différent na so vérité na mana kosote ya mwana bangi na bino nini te saka bana so sana bana 3 4 mais kaka bango ba nani ko za leader moko lendi bo tshela bango maya lobo mwana ko sepena maya lobo wana to tindi Angola ye moko ko zonga na coupe akoya na diamant ato tindi lo ko afi akoya na diamant pour moi no déjà so ko kama ya lobo chakula imba lo sesanga nini ina mafuta mbila so tu monika mwana zoila papa chaki toko wana mwana moko chabake oyo penda cascadeur attaque akende oyo babaka attaque internat attaque voyage attaque mindako akoya na mbongo mwanu mais so monika mwana pese moi lo se mafuta komika asandi na kokaka yote wana tabandeko basengi oyo etika na makolo okendo kosa ke balele mwana zana ba caprice azana yo o mwana ndenge zalaka nazo bano ba vérité po période to komi mama faut tchabana ki yungulu c'est il y a formation ndako ta nana ko challenge pour payer komi na kwata vraiment so betika bana ba zarabilela lela ko perdre yeba ko boti bana perte vraiment encouragement ni pasteur John ozo pesa pour la fin de l'année pour la jeune encouragement ezaka ke zala okokwa okoma ozwa te comment janvier bandela siko nini o esanga ki na 2019 bandela 2019 challenge ban équipe sur coupe année bino botiki est-ce que ceux qui le occupé sur coupe so to combien année mususu yo peut continuer ba tu ba rater au faut mettre un bilan à budget à vie selo yo moko vandera la la je poussani je nanga zaki na 20 comme na 21 buzo bonga na salaki oui quelque chose na mutopia nga tolité nga moti na za kolonga est-ce que pour simba na ngana mwasi na bana fona sala nini eloko esangi batebele na mutu banyama ba l'équipe so na calcul pour fournir bota ka selo calcul makokia so ka papa nzinzi na kwa na e nazo mano vérité soso kutu pandi mazemi ya mobali ya soso ata bakanga na mapangu to pa pesa confiance fata na courage ya mema kena kote bakenda kopanza makolo bakuta baloso kokoya mingi soki te ekeba soso bavandaka mingi na lupango ya ciment jamais pesa mobali ne nzoto ata to toni to koluka kote nini nazo biso schéma soko yebite soso ya mwasi apesa mobali confiance na lisika zo leza makasi na yebisa au vrai faut que yeba ndenge mukili omona mama na yebiso nature soki te yebiso te nzambe to koyoka te fungola makambo to zomona pesima na baka nini économie ya mutu zo lokola nyama lokola taba koma nyama lokola taba alia matiti tito finge lokoso taba tonda te moi aliaka pona lokoso ko kotonda te aliaka ko bomba na ba poche pola la kozana danger ata bakange na singa aliaka malembe nzala ne koma mulai nyama lokola tabaza na projet ko lekanga na yo batu vraiment muto kende cop so za piaka makamu malamu et puis la mama na remarquer so za piaka so kende cop chaka banzembo nzamba tana siffler alléluia papa wana mokata tana siffler et bon sa journée so kotika mombwengi na so kotika mbwengi na poche mayo na bandi afimiko même na douche yelelelelele maye donc il y a une habite c'est quotidien oui quoi il indi ya kolela échanger on a ce schéma ya vie yango wana donc mon vie ko tsabiso na kwata donc mon bata liboso ba pierre plainte bata liboso ba saka mbiasi makasi ba mbiasi ande ba lingi plainte pays bango so to ka on a bandi ba calcul comment ngana $50 ngambo na zonga na mbonga mabende na poche ukoyeba tango saki ba dogo pesa ba barman masanga ba yeba ki
wana ba mazo koso kuna ba inio mingi basaka ba jaloux nanga baro koti mko liboso yo sanga na commune wana te okoti na barka par horoscope na mela tama mona l'exalero kota be bare kangi omis ba chali ba leka bar minda pamba betima mizika na pa esangyo kucho ekeba eyinda po ba barma na mikolo ba testa ba muto banda kota kazo somo mazo bouger te ba chelo nzemba sika rien ba tindikelo bor mo kala zaiko wawa tango weka mutima mushira muto bia to zuiye wana tinina nguba tamba so pingo be ye wana zushi mboka police telemi ye mo se batinda to zuiye mo barma tango weka pemena ko sika ka muleka kuna ba fo ba fana ba ba no fo oka na ibi ba jaloux nanga zona bière moko esili ti ola mngana tongo komanga mutu moko $50 na bara 2000 francs na tena ba 880 francs na 20 ans komoko se batanda ko fienga na butu na fuye yo koto zaki shikito pepito kuna na bara omonaki okoyeba macho fande ko na makolo obando sombele ba plateau ya mak azon gazo te misatu pesa plateau na zima mukokole ali mukoko yaka na ngonyo sowa okomi donateur muto mkuteke na baro bandeke ne bande na kanda na ye okomi na kwicho comme c'est partenaire on peut savoir mais là yaka na de na somo no ko ndeko na ngamo ya kala kuite kala o ba nyongwa mapa etikala kuno kokite mwana tena mineval à 2000 soki $17 rien tango inda na tango bandi ba karkina sa kuita pongi to lamka na 9h ko ba ko ndire nguma ochomela mbisi ko nyoloka ko yeba apa mega oya fo pays hein oza mboka te ko za mboka sala wana ko yeba bino boko pikola Kongo na mutumbu bako chona kikata yo ko kena ngoso yo bate bele basala masekitro mama na zebisa yo e comme la penga pia ke betanga be mama na teminga na bika o pia so ele ko ntoka batu nyoso ko motema mabe na yo bato ba fo o bata karcho na yini bango na so su bango te wana piaka vie na zo pesa conseil 2020 to soko takalate ozala wapi mayele bakisa makayen plus tala age no bakisami muto tinda yo te premier conseil ya vie na yo soko chefi na buzoba e komemo na buzoba soko tayango tana kimukyo ko zo bako chola mo na ordre bako pesa pe respect ona zoloba conseil na pesi yo zonga na technique de guerre maîtrise na mona batu bazana puis na vito ko puyeye na musala salito ba seka eloko la pesa lango ordre a chape mwasi na ndaku azo bomba epe bokilo soki ba ye ba tin abala mwana na biso te mais ce te pas na ye ndenga zonga saka biso koleka batu balata ba pete na maboko foko ba shema mobala tembe wana andi maka kota nyongo na quartier tika na ko swa na mebokilo ke ne sengo ame mabokilo tina arabis bokilo na mingi te moi $5 ngoyo futa ticket or de moka laina losa mafuta kilo bokilo batamaka conseil na pesi yo e bele babi chez maote na ba bala babi tina babale late ça va pas retourner moi j'ai 4 enfants j'ai 6 enfants kendo talena ndo est compétent ye moko sa commune ndaka tindaka masanga bana na mwasi batala kilo kwa joueur na terrain bango ba supporter wana somela masono kiki t'avait dit tu vas dormir quand tata oyo ennemi andako na bongo libande ko zala ndenge ni nazo ba no frère moi si mobali na sombaka masanga chaque jour apala mais moi ça me la rata ni secret baza tale bela mibali est-ce boy penda libala bo nzamba kotina mapambole ya jamais nazo mama na oloba no makambo solo vomie oya okomi pembeni na to bomela bière moko na mwasi osombi pas verre ya melio botike lié ou bien autant ozo sombela na mwasi ceux qui bana bomela te mais partenaire na pas mama e belé to tchabasi na mabala mais na mawa ba coca cola ba te po mibali pe na ebito ko banga ka na kende wapi na kozanga libala mais makamu mibali bazo sala basi na bandako mama na zo biso somo mobile moi ça melaka masanga to yebi tango linga ko kosa ke na tiki masanga banda kota boti bana misa to bika ko kimanga te mobile ko mako yele ba sola masango ndire ba ninga na bara Congo la kota ngo pa na ya ko tikele pe na et puis ala la longi pa moi ça le quoi climatisé ouah on est à pamba yoka na bro moi ça zo tonda na gaz moi ça lango na tonga zo mkabungiri papa nini ni papa ngasa moi ça bungiri papa kuita mobile na et pêche dose tala bere
Mais moi, je n'ai pas de bango là. Na linga kama sangate, t'as pas ce point il faut pour lui. Bikenda kenda. Okoyeba. Tant va benga kona olinga ka kende. Opika. Sakana. Wela ki lokumute na lekibino. Le kabiso kuna. O regrette mutaka na lipapo après ça promesse boya. Kende. Biso to ça. Ya mukeme logique. Mama, bele ba kema bala moko akolela nani moka luka kiango. Akoma otaka kwa mbwa bungi nzela. Oyeba. Mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fona kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà, misunga ya Grace Mandela, la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grace Mandela, la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisi yo kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga. Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé misunga. Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo mpo ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Bandaki ye wana. Mais mibala logique très bien. Soka mele biki na ndaku eza tant soki na ndaka sokota bwe bana bazo ya muso ozati autorité papa ça va 200 moi biscuit maman moi ça kosi nyongo lokuta papa naza nyomuka kombe o mi 2000 o senti que moi ça joue munene bazo kama mobali no saka musala tina ti yozo ya santé ndenge nini kimia mobali écoutez harmonie libale bele ba belo côté sans harmonie na libale ko commandera moi son dire chauffeur na volant Makamakash on dirait mutauto giwa on dirait soda aussi formation sika mais kamitindo pas moi akopesa 1000 francs alingi ngulu kotam sama si wandele ko la bunyi bakoma tuno okwasi mbongo mobali makamakasi mama bagi ka ngulu nazo bana makamendo mama faut ça penza il faut harmonie moi il faut harmonie ndeko nanga nazo pesa ke hospital soko lingi libale umela nzamba sala tiaka moi si à l'aise soko yebozo seka babi basi musope bazo cha mibale à l'aise mi wana tolobi na kao ya malamu nanu côté muso ezalaka nango partout ezanga ba exception te o tozo banena côté ke mapambo liminge kimi mibali pepo baningo cha basi anda ku mal à l'aise yo moko soko zui moi si oyini moi si ko tangela moi si makambo ka chauffeur doki so bala mbongo ko kata moi si mangala makasi ndre ba corner ba kufra moi ça mona makambo ko gangela rinyoso nini na cheke sabe nini bande ko kobote tete pa pointe biloko ndako na bande bakomi oni surtout ko bunda devant ba mais soka za piaka aka na ndako malembe amona mwasa zolamba te pese passer na passer la konyo yo ondiro lingaka yenzo ka mokate mia izotindola mambango tala bes de baje nazo bano vérité mama ba se bele ba moni makambo azotala kaka John alinganga na fiançailles yeyo komi boy akokimela wapi bana balandani 4
mobala ngo pe makao makasi or libala eumelaka mpo na bomengo te tia mwasi à l'aise prière ya mwasi ekosala prière koto okendaka mosala esimba omonaka te mabala bapapa na biso ezanga mbongo me baumela tokola koma ya bino na ebela mbongo na bana ebele me bozoumela te mabala na biso bakongole komi lokola mabala basapata bachinois atomona ngo sika kobanga te mbula mokeka pa semele elongwaka yango moko namona moko na fete koma sapata sika mekiti magazi atambo semele elongwe kote sa mabe obetili bakute sapata ngeye bana sapata bachinois moins cher mais ekokata mbula te nazo bano vérité donc tozomema vie na ba mama nazoyebisa yo totie bafamille mosusu mabala tozoka kaka na misu bala tuna ye moko moto abala lokola moto amela kongo bololo mala mwasi azokende wenze mobala azokomele na papier ondira kobunga o mobala ndenge ozolakisa mwasi kote basombaka ndembi libala koumela oso azokende mwasi ali bosasaka mabe na yeba baluka oyo ya nsima mwasi akia wenze asombi biloko azozonga atelemi azosenga moninga ne mwasi mai na nzela ya 50 francs mama tikelanga nde motema moto aza mpe na retard asemi te makolo eleki molai trajet mpo mbala exige kaka mayebo mpe mayebo yango na ukwa wenze kuna na suka mibale baexigence mama tomonaka makambo tozomona makambo te oyo toyebake mwasi akompagnaka nde mobali botika kotiaka basi elimo mwana lese kogangela eleka te bafaute azalaka nango kala na commune mosusu bokoma na commune mosusu ake kozwa ata bakamaradi aseka abosana banostalgie ya commune ya kala molika mokeke bepa tala oyo si yo ntango tozalaka retard okomi bolelo bino mosala nde place nazwaka ye kakakaka papa mutu boza na ye boboti bana ozosambwisaka ye partout mwasi akobomisa mobali ti fo mobali oyo atandaka biloba aloba mpo na mwasi vrai mobali atalaka na miso abaluki esi mizelaki oloboloba ya solo lokuta atalaka na miso mbongo netange koya makambo te ezongi normal epuis kozingaka te soki oza pia kokengelaka mwasi makasi soki oza pia kolobebi na suka apesa ye mbongo soki aboyi bwaka na mesa ntango akoyokende akotanga ekoksi basima ntango akolamba akoyamba siko na bagentillesse ya caprice ya mwake otikaki mbongo ya bien ngai ye mais eza bino te napiaka nakogangela na tu oye otiki rien okiomela ozongi na sola masanga batuna oyo bamasa bamesaki nga mpesa mbongo mawenze eza te mais mutu ndenge nini oyo o mibala tala mibali yo bala omeka nde kobala mama babengi babala te bameka mais fo mona bango loyenge biso osali 14 ans ndeko nanga napesa conseil yeba kotambola totya makambo seri kosambela ezalaka te sokoti na porte église nde nzambe andimi yo makambo so mike mpe réparé nzambe azalaka déjà epuis na bamama oyo botyaka basi mibali singa na kingo mobali asalela yo nyonso mais otondaka kaka te asunga na famille na yo ndeko na kutu ya ye moko ndeko na ye propre aza piaker yo kutu ndeko na ayeba te apesa ye fond apende misu na poto apesa pe fond orokanta te basouvenir wana mais na miso mobali kokata mangala moko bena mobali soki atala bi mama o nani luka na bino mibali oyo kota na bafamille oyeba te likolo esenga mwasi oma kotune bandeko na kalondiro okola na bango boni makuku elela kado na yango yo kififififi aventurier bayo moko na bazokita mbanga likolo mokate matama ezokita kwa ne bosakana fia apo bana jase yo sakana tozali aho tala oh le bimabe vraiment to le makambo ngenge ça mama ebele bazomona filme makasi omoni mokilo bolamo basala biso ata tosende ne kozongaka jamais mama po bapasi tala kaka mwana oyo bota par exemple kobokola mwana tia kola sikoyo bapare babokola ba 8 12 14 mais mbongo balonga te nde fo mona kapasi mama il faut tala comment pona ba donc bandeko na propre mampo pesa bango ka ezate mais bato yeba te ba camarade mususu mbo n'a rien à voir o balingo kopeka na profit o comme ça mo ba pirio bango ne bato makopine neti ba nani boy tiens pendeko la taka mingi boy makopine umoni chacho na la tango mingi ya kozwa mais leki no azawana wana ndeko moko mwasi pe azokola na mama
pesa bango bonheur wana amona ke yaya yeyo prière na ye ko sala ke ozwa oyo zo kabela tango pesa sepe so pesa mukongo akansaka ninyo esenga ko somba ote osali mabe ki sasa opesa mabe opiate mabe bayo kasangono ya malamu bake kundola makambo ekutu na yo mokolo nzoto bosana bake tandelo lokole ya lelo poka baluka ba ridiculiser yo mutamaele ko ka bangote soko meki o répondre opesi ba mutu makasi mama chola bango pendane cho mona kite balobaka nzamba sala Vraiment. Merci pasteur. Na système boy ba yo akapashi boy oya biyaya oya déjà moko amisala eza so ça nous to bombo pene siko ko kam yo so bo foot na so ki wapi ke foot so na inter yo mo ba na tanda mama na ora foot bra ki mbokolo même on a hôtel la garantie na inter o tala makamtu fo eba avoya ko benga to tali to tala sala bilan na ko tali to na 17 mais banda bilan depuis 4 heures bilan choko ma 17 heures ko rupe e o te na leki kelo luko ya yo mino ka biyaya stara na lobby na disa compagnie nga très bien bina ba budget na soko kangisa ki ko kanga bi bambo zo tanga na so loko bunga ki loko zo bo reconter o ba yibinga ba yibi yote sale kanga mine mi bale pombongo akala ta so ibe ko longba apo na viens ici na ba saka bino bo zabi benga ngo bina tu botala na zanga ko loba ndeko nzamba pambola bayoka te bino botala te mutu yo moko déjà so mise en charge pe na ndenge ni na Congo papa maman na Congo pe en plus na Congo fufu te hein bayoka te ka ekolo ki bako te lundi ti di shawarma rangwana chips que fi otar na te fo banga ko somba kuna meye ya somba ngwa krakacha oh KFC yo ko bilo no tanga wana ko kana bino ni te ba dolo ya yo no sana ole kana wenze opona mikila na kito yo bo sakana tala Ndama pambola. Merci pasteur, bonne année na ba ojo so banzi biso. Bonne année. Vraiment ba bonne année na bino nyo sezali. Vraiment na lela bino tout fort. Donc il netika mikolo na loba mel parfum. Nzamba pambola pe na mel parfum pas ozali. Maman pendant nzamba pambola bino nyo so ba kapashi ye. Oh pasta ye wana. Oh dio na bino ye yo. Vraiment. Bino peka ko kumisa na munoko me ba geste salaka te. Ba bomba kuna mama. Ko ninga projeter. Nga projeté projet ça la faux maman keba mutu msanga kufa ne kala likola projet ba comme ça pas comme ça ba pia tande bon nous sia kokelela to be ba projet wa fo ngana kamoka koka ko sisa aider ça sa prière umela so ko umela ba yasima ko za ndenge tande zo chaka kana mukili kende ba ninga ba ya elo ni si la raté okoki kende olingo mona susu nini na nyoso mona on doit bonga na ça déjà on doit bima job ya suka tala za mondia vraiment mel parfum na bisibna que mel parfum ba parfum à qualité à GT yo sur betika plus 33 75 39 030 94 base vraiment na pesibna tu bambote côté je suis place aux merci à tronza mapambola bino obai kapashi nanga na mona kete kapashi ye ndenge ni bo poko jiso albai nanga mabela bi kapashi bo sala papa nanga nge banda malili boya awa to se andi to yamba bino na nge ko sepso bi mama to yebi nga yekuta zo banga nga déjà na zo saba entraînement na chambre fada bisakifana na zo kota déjà zo bi na mato 8 degrés nge ko kana Autriche mukomsilo ko kama nge bi ko sa boya ko nyolo ka keba fata mona fixa ba chinois abo boy pemba bole mataka fionte na oyeto le la wapi oye ko bima Al-Qaïda tala bino na lela bino tifo na kanti wila manona na Strasbourg nzamba pambola na staff na biso ya tolia pete ba Régis Dilou le cerveau ba lo kabasele ba Patrick la Villonnière ba Catherine Erni bino nyoso tout staff ya tolia pete base Pitbull na Grèce nzamba pambola ba kapashi ye botuna ranga Roger le combattant muto tuna ngasha yeyo maman na bino kapashi yeyo ana bitala ba critère avoya bilan avo benga talaka bilan sala budget avo koka exacte yo zaka na 8 kg que no kumela 200 kg sus ko pina na yo risque to bina ndenge ya yo yebi vraiment nzamba pambola na lela bino tout fort papi Soukidi na madame Soukidi na États-Unis Caroline du Nord nzamba pambola vraiment merci bo bai kapashi nde simbaka yeyo
nayoka ebele tozali kala te nzamba sunga tokomonana vraiment nalela bino tout fort mimi ayiko na Cape Town nzamba pambola na pesi couple cordon na New Jersey mbote oyebi boza ebele na zangi nini aloba na bino nyonso oyo aza na posa ya atelier ya pete na Europe nazoloba chaque fois William Manon aza wana bobenga makambo tu ezali bakordone eza nango facile nango ya gauche droite te Angola wapi bino nyonso atelier pete base tozali awa vraiment mama sita na kati te na bakake communauté mosusu na Kiba baétudiant na baétudiante baza babit pasta tos soki tomoni ya bino na capage vraiment tolandaka ngo à la lettre vraiment nzamba pambola et puis Isis Béton mokonzi ba président ya ba congolais nyonso na Chine olobaki so nzamba lingi pe na kobeta bino tour ata ya 2 semaines na Chine biso bi échange te kuna se faire quoi que ça ka poto ngata na Roumanie ata Lituanie c'est en Europe mais que bana ba poto mzuso ko komi ozonga kisasa mbango munda azotamba na mbala langa kobele soma vraiment faut faire attention mais nzamba pambola tolela bino tout fort vraiment merci à trop on a pesi mbote non a pesi te vraiment nabika nzamba pambola ndeko nanga Angola wakabelenga chemise nzamba pambola tantine nanga nzamba pambolo ya mingi vraiment merci à trop parce que ça commandé na ibaraté vraiment chemise opesa nga verchachi wana nzamba pambola vraiment na sepeli kapashi yo ne bitese ka baksani na bino merci na sugisi wana numéro nanga bachaka déjà yo yebi 084 75 18 112 numéro nanga za 084 75 18 112 merve na bino nyonso opa monika sana banyonga merve yo yebi nalinga biloko kilo te ko sa via batu nalinga moi obwaki taka $10 ata sifuri miso bazinga ngo bakopusa ngo pembeni bakolonga ngo na nzela train obe bazonga côté ozala wa po balokota c'est ça on abika pona moi yo yebi nzamba pambola vraiment na lela bino tout fort merci à toi merci to comme na souke zaki pasteur John a motivé biso vraiment et ça biso bien. Bonne année 2020. Merci d'abord au Nios Bachara biso poids makoloya na nzela. En tout cas, merci na William Manoa na papa na 14 enfants à Strasbourg. Merci pour makambo ya likolo et kita na CT. Makambo vraiment ezara likolo toko kita na CT na 2020. Pasteur yo ba ndenge ni site te to na démarche mo bo esenga pe moi ta mo mais to zongi lo ba te to bo zonga kaka. Na zongi pour mo na biso régulièrement ndenge ezalaka. Bobenga numéro pasteur John na koma ngo wana bate beba benganga pesanga numéro pasteur addicté ngo mena koma ngo wana na chaque émission bon na réalité à pète to koma wana en tout cas merci bo s'abonner bo aimer bo partager l'émission na biso pour la l'autre ceux qui wana merci bonne année 2020 Zamba sunga biso pe abatela mabota na biso merci. Diaspora ba otunanga sintsaka page place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botindaka tindanga na lukela bino ba place efanda place moko ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge na ko découvrir na Mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté ba na Afrique peut ba yaka au moins séjour au moins nini na oti Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout ba linga revendre place à bien Steve Loge Capage TV.